bimisa nga na oloba kobie sila mokolo bakobimisa bavoice na ye mama awa na internet tokosombiloko ya mai awa moto akufaka te osepelaka bazobimisa bavoice mais sila ye bango oza entouré na bato oyo ndenge bazosala bongo ya yo mpe ezali prevane oyo babimisi wana garçon wana lelo alinga bima mwana maria ndenga mpeta ye batongaki ye wana faka banda na pardon ya kosenga nde yo ye Serge Mwemba alobi boye fier d'être à côté d'elle olingoli na nga na lingala kuna alobi bien fier d'être à côté d'elle. Loin de tout ce qui dit sur cette dame, nous les aimons. À un niveau, il va filmer au Belgique quand bien sur ça. Donc, bisous nous sommes tous les tout dans les Kendaki. On a dit, pasteur patron Penabo, un bon œuf négligé au match, mais très mordant qui fait gagner l'équipe. Il a marqué, il n'est pas titulaire. La boula qui vient à zopé sa mouana, à zo soigner déjà pour battre doda, ma série église. Famille Bota, nous avons besoin de commentaires dans nos commentaires. Nous sommes tous pour moi, belle fille. Tolinga kekabu, tolinga kai, tolinga kekabu. Oa saraboy, oye kutu boy, tolinga kekabu. Simba lelo, nga komi komona komi na komi okabwani. Elobi na mataba ndeko na biso oyo. nga naza famille Bota ye pa lobi no ye pa zokoma abakut po na nini na groupe Simba abakut azali te oza lokuta na groupe Simba abakut ya mukolo azali déjà ya makasi ya lulaza nga pe naza abakut hein nem ça za bakut oza bakut o Sherika za bakut Sherika voilà Sherika c'est pas masse mais Sherika aza na groupe Simba pour les Sherika na lobi te no nga longo na groupe Simba pour les Sherika les qui na TV tabi no ba tienga mal à l'aise po na mo tourner na SB kaka bino ba artiste o boza moi problème ya mitu ya lule suka na bakuk mais pourquoi pas ba bengani na groupe Simba après ça va pour répétition kuna zape directeur artistique kuna on va dire ba inya ba sensi ne surtout ba ko ba tout on va défendre si là ouais ba na boloba ti boloba ilo ba malongati ino tout ba inya wana basi momwe itula basi nyoso tu wana ndimo zano bozagala kanibala malongati biso bana groupe Simba to sengi na mutu wana aya ola sa preuve oyo ba bengala ki na groupe Simba parce que a défendaki mams nga la sengi na yo ndeko oyo panzi biso sengo ke no ba bengala ko na groupe Simba pour défendaki mams si la bisalu ya ko la sa preuve que no nga ba bengala na groupe Simba pour na défendaki soki oyela ba preuve wana nga pe na assuré yo ke no nga pe prochainement na oyela ba preuve na oyela ba capti ya ndenge bino moko osali makamuno yo moko batu batuni yo likambu te balobi yo moko mbala moko okite na kata groupe siko ya biso nini yo moko mto sala émission na yo balobi no ni a ni o kaka mbala moko yo moko olongwe na yo ye moko oki osala émission na yo olobi ba buzoba aloki okite na groupe tout ça bato bazo salir groupe Simba ezali bato oyo bazala kota sila bato bazo salir groupe Simba eza bato bazala ngambo sila parce que bino ozomona kaka ke biso tobimisaka ba voice lokola sila za entouré na bato babimisaka ba matière ya bato et
mais boyoki témoignage ya 7e bakar bien parce que amoni pena ke Bellevue aza vrai la patrona aza pena mutu oyo alukaka kimia parce que soki azali mutu alukaka kimia te peut-être bavoice wana mpe kaka ndenge bolobaka ke afutaka biso bambongo po toya bolobele mais peut-être alingaki apesa yango babiso toya nango na internet. Bellevue aluka kimia na Sila mais Sila atikala kondima kimia wana te likamu te bazala te bakamarade lokwa ici peshanga na ye nde bazalaka nde toyokaka bato baignare oyo na basenso bayaka koloba ici ande kosalela chance ya Sila nde babande koloba Bellevue atikala kozala camarade na Sila te batambola te mais lem susu na baincompréhension moko ezangi ntina na bajalousie moko ezangi ntina même nzambe alola ayebi ke Bellevue aluka kimia na Sila mais Sila atikala koluka kimia ata moke na Bellevue te preuve ane nalobaka avec baargument Bellevue mutu nyonso tu oyo ayaka kofinga Sila peut-être boyebaka ngo te tolobaka ngo ke même babiso oyo akoki kozala nimero no mais asali procédure mpe ala nimero te aluki nimero na yo ya nalingi boye te pardon s'il te plaît longola video wana. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Biso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, descenseur de la presse, Mobala Litutu, Yamumanazolo, Taï S, préfet de discipline, Moukoua Moko de la presse, Papa Kouloutou, famille Bota, la Pessibilo Bamote, de partout, Bozola Biso, à travers le monde, que ce soit na Afrique, na Europe, na Océanie, na Asie, et puis partout où besoin na biso, bamote na bino ebele, papa kulutu na bino yeyo ya famille Bota, Jerry Kobetox, mutu alobaka bien, oyo a recadraka vraiment babana tensionné pena oyo bazalaka contre Bellevue Kandi, Poutine de l'écriture. Donc, bamote na bino ebele sika bozali bozola na biso na bakayou na bandaku na ba partout esika bozali et puis surtout bozola na chaîne na biso Active Final Télévision. Active Final Télévision bandeko na ngai ya famille Bota bandeko na biso ba mélomane oyo bolingaka théâtre ya Congo vraiment bozala na confiance ya chaîne oyo parce que chaîne oyo et que ça est la rabino kaka makambo oyo kozali kosepelisa bino oyo ezali kopesa bino bilengi pour continuer toujours kopesa biso confiance bobosanaka te soki ozwi video ya chaîne oyo sala effort opartage yango ata na 10 groupes ya Facebook to mpe opartage yango ata na baninga na yo oyo boza na bango bami boza na bango na banimero de téléphone na WhatsApp kabola émission na baninga kabola ba vidéo ezali kokota awa parce que semaine oyo ezali koya kuna bokozwa ba série ba gag moko ya ba 15 minutes oyo papa kulutu na bino famille Bota nazali ko préparer les bino famille Bota en tout cas boko se retrouver na ba gag wana on a aussi la bino ezali ba gag oyo désormais na dosai la bino ba gag ya ba jar wana mais boza na mitema kokita parce que ezo ya calamité. Merci beaucoup na initiateur de la chaîne Oyo Moussala Nzambe, l'homme de Dieu. Monsieur M, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup pour la chaîne ya Boye. Pour pesaka to pesaka bazango ya actrice comédienne internationale
professionnel, belle vie Kandi, Poutine de l'écriture. Merci beaucoup Nayo, vraiment. Voilà. Moi, je suis ma famille, de partout. Papa Jaboud Maembo, Maya, maman Anas, couple bio, couple moko. Basala bamboule belé baliaka eloko moko. Maman Anas, maman Warriors. Bambote na yo ebele na papa na biso papa Jaboud Maembo. Mami Tadina de Belgique. Bambote na yo esika ozali famille bota toujours drapeau et copita. Basi à Londres na moni mbala moko na mama chérie à moi si bambote na yo ebele. Mama José Lusadus bambote na yo ebele. Mama Claudine Bokatola et bambote na yo ebele. Mama Aminata Tulomba. Voilà ba maman na biso basi à Londres. Famille Bota Tobiki Bozaka partout, partout pena dans le monde entier. Famille Bota même il y a Afrique, il y a Brazzaville, il y a Gabon, il y a Cameroun. Merci beaucoup Nabino tout. Merci beaucoup Nabibi Chie Sanga BBC. Yé Tozalane Awa, Tozalane Pe Awa. Émission de Nama Solo, il y a Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, Maman Koma, Maman Morote, Maman Araï Goshi, Tabita Yabatu Yamaboke. Oyo azali kosala musala bako pola mais kasi bako ndima te bandeko na ngai bako pola kasi bako ndima te Belvi Kandi azo frappé fort na matalana te a frappé fort na anti-valeur te Belvi Kandi azo frappé fort na musala na yebisaka bino chaque fois Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, à la deux chaînes, Belvi TV et puis Kandi Star. Donc, Azali ko maté au four et au moulin, Azali ko travailler toujours pour na ACP ça. Bande ko na biso, ba peuple congolais, bande ko nyonso et Afrique, ACP ça kabamo na travers ba film naye parce que ba film ya Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Betuni ba ou différence yena. Ba acteur, comédien, ba actrice, comédienne, pour ça que ba film éthique la kaba œuvre. Lelo na vandi na kanisi film ya Belvi Kandi Spiritus. Na raisonner ndenge maman Marie-Hélène a leli sangai na tableau oyo bazalaki na hôpital na tonton d'Acosta. Non, na mona epela lokwa mama na nga kapinga olo. Asimbi Bible, maman Marie-Hélène. Te, bravo. Vous avez serre oyo, vous avez valorisé cinéma ya Congo. Vous avez sala pena oyo, biso na ina, pesa la biso malgré ba biso tutanga lokwa ba gesho inga gete, ba biso de kena ko sa recherche na ina. Vous avez sala pena incarnation y a rôle. Vous portez ma caractère, il y a personnage oyo maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture à son pesayo. Félicitations à toi. Na bosse n'était qu'on peut savoir félicitations na tous les acteurs comédiens, ton comédien on va jouer comme mini na ba film Belvi Kandi. En tout cas, ba personnage oyo appelle sa cabino. Au CPI, sa famille Bota. Il y a mon famille Bota. Il faut te payer sa rabé, Ndeko Bayaka. Quand je ne pas à Belvi Kandi, merci. Parce que je joue à dans mon thème. Il y a Bolingo. Alors, film la biso Sœur Marie-Hélène. Ils allaient filmer, oh, le long, Nathalie, on attaque au premier épisode. Nathalie, deuxième épisode. Non, Belvi Kandi, Poutine de l'écriture. Olingo sala biso nini. Et si comme maïe na biso public au total aka. Yo Belvi Kandi ni moko ba film na yo. Bande wona nga peut-être nga na ba pona nga. Et peut-être soki bo constater loko wana. Et si comme maïe na biso esuka kake eloko yo eza boye. Ne si comme maïe na Belvi Kandi. Tala film na biso oyo botala mo bien. Ce que ça qui va scénariste ou ya nzangala ya Kwangana Thompson au monde qui ba
azosalaka au public azopense na motu na ye parce que public soki apense eloko na motu na ye efilme neke exact kaka ndenge public aopense c'est du plagiat eza babiloko moko boye bascénariste efe komelaka bino te. Alors na filme na biso sœur Marie-Hélène komona tonton na biso kulutu na biso pasteur patron Serge Mwembo on a bengaka ve Goliath ya théâtre à Congo. J'assume mes propos et je pèse mes mots. Serge na biso kulutu na biso Serge Mwembo azali vieux Goliath ya théâtre à Congo. Azana ba talent kati na ye, azana ba différents personnages oya incarnaka et un mystique. Kotala ye ba donc oazo pesa na église et pesi na sœur Marie-Hélène matalana akanisa lokola yende bakolinga et pesi ba sœur na biso bazana kati église kuna ba dada tout bazana agitation tala niveau ya ba filme au Belgique alia so ça. Donc biso no surtout neti nga mutu na ngekendaki na bien pasteur patron penako un bon neuf négligé au match mais très mordant qui fait gagner l'équipe. Il a marqué, il n'est pas titulaire. Na boula qui n'est pas pesa mbongo wana azo soigner déjà pour batako doda ba série église. Mais botala oyo lelo place mama Belgique ndia memi bisu. Para basi basé belé l'église. Mais pasteur patron il y a Serge Mwembo a poni na ye Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Il y a un moment où ba conseil oyo Belvi Kandi azo pesa. Na kati ya ba église makambo esalamaka. Mutu moko boye azo pesa ba don na église azo kaba mbongo azo aider bandeko surtout bana basi okoma engaye nazwa oyo engaye nazwa ye nganda kuzwa mais tomoni mayele ya mama Belgique ndinga memi biso et puis batu ya boye fo bazalaka na l'église na biso il faut bazalaka azo pesa azo sunga azo c'est la retour mon bote azo c'est la magodate azo c'est la damsonnage te parce que ça la bande bo mususu a pesa boye na ebisio ba sœur église nena osamba bango ce que serait écouter le pena pasteur un bon neuf ba ko bambanda. Bravo à maman Belgique Kandi Poutine de l'écriture famille bote ya mona ebisaka bino chaque fois bobeta katolo bobeta mukongote bobeta katolo bolobaki tozana leader oyo tozana actrice oyo tozana artiste oyo non bakendaka na bango kelasi moko mais bacour bapesaka bango nyonso bakomprenaka ngo ndenge moko te. Belgique Kandi Poutine de l'écriture mama koma yango ozomona lela osamsani famille buta to consommer film ebisaki bino opération 100K na kingani opération film moko 2 millions de vies lelo yo ba valeur au Belgique Kandi azanango to makambo au Belgique Kandi ausala to zelate lobi après to ba nokobeta ba témoignage na ye to lingana tango tozana bomoi yango monis grand frère na biso Serge Mwembo yaya
efongwami dandadanda. Il y a Serge Mwembo à l'Axibiso à s'exprimer moi mouké les lois tu vas limiter batanga kombo ya Belgique. Soki ka mutu abo ki be loge mo Alexis ba qualité au Belgique azana Alexis musala au Belgique ndazo sala et kokoma mabe. Il y a Serge Mwembalobi Boy, fier d'être à côté d'elle. Alobi bien, fier d'être à côté d'elle. Loin de tout ce qui dit sur cette dame. Nous les aimons. Est-ce que vous comprenez? Fier d'être à côté d'elle. Ache, virgule. Loin de tout ce qui dit sur cette dame. Mais nous, à Bible, nous, l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Tolingakaye. Pourquoi Serge Mwemba Lobiboy? Et ça pour dire, vous expliquer maintenant qu'on attention, ça va. Et ça pour dire. Et ça dit l'olendo ya kozala pembeni ya Belvikandi. Poutine de l'écriture. Ngana lo bango. Tozala l'olendo pena doko. Et tozala na esengo ya kozala pembeni ya Belvikandi. Parce que aza n'importe qui te lelo. Mais na nyoso wana balobaka. O nyoso balobaka pona kombo na ye. Tolingaka ye. Famille Bota. Naza besoin ba commentaire na ndeko koma. Nyoso to balobaka na kombo Belfi. Tolingaka ka bongo. Tolingaka ye. Tolingaka ka bongo. O asala boy. O asala boy. O asala boy. O yekutu boy. Tolingaka ka bongo. Nous l'aimons. Tolingaka ka bongo. Si kobozo zela pona koloba makamba boy bozela momani bande onabo kobotika okanga sentiment mambu Belvika ndezo sala mutu nyonso tu aza na miso komona ya Serge Mwembo à s'exprimer ngana koloba te que les propos tenus à ya Serge ça n'engage que lui te ils ont engagé penanga tout ça na lolendo pe limemia pe esengo ya kozala côté ya Belvikandi na ngambo ya Belvikandi na nyonso balobaka pona ye tolingaka ka bongo tolingaka ka bongo. Lelo Belvikandi aza victime ya Cissé na ye. Belvikandi aza victime ya ba vraie valeur oyo azo défendre. Lelo Belvikandi ayinami epa ya sila ka pona musala na ye. Lelo yo groupe Simba Natalia Ngoboye na Lili. Ngana émission mo na yesa ibino ke groupe Simba PR mo ko ni ba koma pe ni re ko zo ba to mo pe ba futere
naza fouter ba opesa nga rôle te akomoko c'est la président lombe makambu au président lombe bakanga ba via bana ba tu boye na boye avec tout ba bimisi wana mais au tala bo bazala bango azana ta na savoir moko boye te mais pour akende ko bima akeko bima na makambu ya aloba makambu moko po ba même susu ba chaeka. Comment un artiste et comédien bazo se référer na yo na théâtre te parce que biso ba gérer comme tox oyo na lobela ka kutu fali pupa mais bato batala nga balobanga to yebi osala théâtre kasi po ba yeba inga na sala théâtre ya kwa mapena Thompson te ba yebi ke na sala théâtre et puis na sala ba film na mboko pe na poto eningisa poto naza na référence moko boye na yake mpo na kaka kroni papa toki jale lwa Belleville nde eyebanisanga non na ye nde na référence nanga Jerry Kopetox mwana modero mbiaka asala bafilme abimisa bana mais lelo kotala bandeko na biso lelo groupe Simba lelo nga nakomi komona ngo ekomi bokabwani elobi na mataba ndeko na biso oyo bokosaka awa yango moni ndeko na biso alobi yalule suka na bakuka mais pourquoi pas babengani na groupe Simba apesaka kutu répétition kuna za pe directeur artistique kuna omoni bayinyar basenzi nyonso tuboyaka koloba tubolinga bo défendre sida wana boyeba na boloba te boloba eloko malonga te bino tu bayinyar wana basi momwe bitula basi nyonso tu wana nde bozala ka mibala malonga te ya kozwa bino yalule abakuku ya mokolo mais abengane na groupe Simba te ebongo garçon oyo na kotangi te mponga na akwado te na fule te na tanga komole te bongo garçon oyo tona ba bêtise abimisi ba voice up muta bengani ete ye moko asali nini ye moko oki osala l'émission na yo olobi babuzoba aloki okite na groupe tout ça bato bazo salir groupe Simba ezali bato oyo bazala kota sila bato bazo salir groupe Simba eza bato bazala ngambo sila batere bele bazala groupe Simba babengana bango te poani alors les longs na sabino ba na groupe Simba il faut boter les mains groupe Simba comme ya kokabwana groupe Simba dit c'est comme si mais vu kandi atikala okabona groupe Simba ta mokolo moko te mais vu kandi atikala okabona groupe Simba te mais si la na intention na ye abuda atinda mutu bato babude prese lombe mutu abimisa ye te tout ça bato bolo biloko te eza pasi donc nga osengaka na bana groupe Simba bomemama na sentiment te so oza na tala na yo zalaka na tala na wana okobima na yo kozela te so okomi noja lelo et d'ailleurs même pas bato ya Belleville moi je ne pense pas que famille boto bazalaka na groupe Simba basalaka makambo oyo bandeko bazala na ngambo ya sila ya babakuku oyo bazwa bafilme asila makambo basalaka tala neti moto abimisi voice oyo tala neti moto abimisi voice oyo bavoice ya Gomez oyo pourtant batongaki bango mibale epuis ye moko na moto ngo batongaki sila yango moninga aloba sila moko bakobimisa bavoice na ye ezala somo. Alors, septième bagarre, dans la nègre émission moko. Makambo septième bagarre à lobby, ya on appelle à lobby. Bimo katsaka Belleville nga
avandaka na telefone azala ba voice bato te to batindela po beleza enregistra bato te peut-être ndeko mo bonde c'était magara alobaki na pesa ke ba pesi ya mo beve luka kimia bako pesa mo boye abomi moto wana jour belle vie na ba voice oyo bato peut-être ba pesa ke ba na se ba preuve na za moyini na yo jour ba ko bimisa ngo mais c'est Google a retourna internet eziki boye likamni parce que bino ozomona kaka ke biso to bimisa ba voice lokola sila za entouré na bato ba bimisa ba matière à bato et boyoki témoignage ya c'était bagarre bien parce que à mon ibela que Bellevue ça vrai la patrona aza pena mutu o alukaka kimia parce que so aza mutu alukaka kimia te peut-être ba voice on a pekaka ndenge boloba ke afuta biso ba mbongo poto ya bolobele mais peut-être anaki apesa ngo ba biso to ya na internet alors soki ba comédien nyo surtout bazaki na comportement ya Bellevue ya koluka kimia si la kaka ndenga zawana Bellevue luka kimia na sila mais sila atikala kondima kimia wana te je mets mon nazo chanzambe na nga na témoin Bellevue aluka kimia na sila mais sila atikala kondima kimia wana te likambu te bazala te bacamarade kwa ici pechanga na ye ne bazala ka neto bando neto yoka bato ba ignore on a ba senso ba ka ba ici aneko sala la chance ya sila ne baba ne boluba Bellevue atikala kozala camarade na sila te batambola te mais l'ebsusu na ba compréhension mo ezangi tina na ba jalousie mo ezangi tina muninga luka kimia même Nzamba Lola ayebi ke Bellevue luka kimia na sila mais sila atikala koluka kimia ata moke na Bellevue te preuve ane nalobaka avec bargument Bellevue mutu nyonso tu oyo aka kofinga sila peut-être boyebaka ngo te tolobaka ngo ke allo même babiso oyo akoki kozala numéro no mais asali procédure mpe ala numéro taluki numéro na yo ya nalingi boye te pardon s'il te plaît longola vidéo wana mais si asalaka démarche wana te apart wana ezala badémarche mosusu koluka kimia na ndeko na yo esika oyo meme na bapaster balobi makambo ndenge ezokende bato mosusu bakokufa bato mosusu bakozala humilie mabe Bellevue kanda luka kimia mais si atikala luka kimia te alors Nzamba Lola akofuta ye na nyonso to azosala ndenge akrea bande na ye ya baidiot na baidiote wana basenzi wana bato oyo bayebi ata bazata na humanisme te kibomoto eza te donc eza pasi bavoice oyo bino bobimisa nga na oloba mobie sila mokolo bakobimisa bavoice na ye mama awa na internet tokosopeloka amai awa moto akufaka te bosepelaka bazobimisa bavoice mais sila yebango oza entouré na bato oyo ndenge bazosala bongo ya yo mpe ezali preuve ane oyo babimisi wana garçon wana lelo alinga bima mwana maria ndenga mpeta ye batongaki yo fana banda na pardon ya kosenga nde yo donc eza pasi merci beaucoup na bino tubolandi biso na Active Final Télévision famille Bota tobondela mpona Bellevue kandi tobondelaka bapapa na bamama nyonso to bozali ya famille Bota obondelaka mpona Bellevue kasi parce que bitumba oyo ezali bitumba
bino belge afuta bino bolesa mibali na bino bolesa bana na bino bomilesa mais bolamu belge koganga. Merci beaucoup famille Bota tokende na kotala filme tokende na konsome filme parce que biso toaka na mosala baoyoka ku elobi na mata ya Serge baoyoka ku. Merci beaucoup. Continuez toujours à vous la confiance à la chaîne Active Télévision. Quant à moi, je vous dis